Éternel Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, plein de compassion, les miséricordieux et plein de bonté. Solo tata likambu ezalaki liloba eliloba nzambe lelo elati nzoto elati nzoto nzambe na lolenge ezali ete solo lelo toye kotrouve esika mpe nzambe oyo obombisaka mokuwa ya mikuwa na ngai afin ke nzambe ayeba kozongela biso kati na famille enene oyo oyebi kolo yawe nzambe nayebi ete nzambe ezali bowumbu te kasi ezali likambo ya esengo oyo olobi ete mwasi mpe mobali akotika ndako ya baparent bakokende bakosangana bakokoma moko nzambe na nguya lelo ezali accomplissement Seigneur comme tu as dit sur la croix et tout est accompli parce que opambolaka nzambe couple oyo avant nzambe na bikamwa obimisa bango na libumu ya bamama na bango mpe nzambe avant okotisa bango na libumu ya bamama na bango nzambe oyebaki bango lelo nzambe papa tosangani mpona kozongisa matondi epai na yo mpona kokokisa nzambe mokano na yo ete soki tata na mama ale nzambe libala yango nyonso yawe nzambe yango lobi ete que le mariage soit honoré de tout Seigneur Jésus-Christ nzambe na bikamwa tolingi tosolola nayebi ete ezali solo oyo nzambe ekozongisa matondi mpe lokumu epai na yo na telemeli o nyonso ezokonfese kombo na yesu masiya te nabebisi bilembo nyonso ya mabe et la discordance nzambe parce que nayebi ete Seigneur ta présence et l'absence totale du diable Yahweh nzambe Saint-Esprit ayeba kokamba biso parce que tobandaka yango nzambe na ebandeli ya molimo mpe tokosikisa yango nzambe papa na molimo nzambe ngolu mpe nguya na yo ezala manifeste kati na esika oyo nzambe soki na telemeli diable avec ses œuvres parce que esika mibale basatu basangani yo yesu ozalaka mpe diable azalaka kote mpona kodétruire kasi nzambe yo olobi ete les voleurs viennent que pour détruire et pour égorger. Mais toi, Jésus-Christ, est venu pour les salir. Tika ete esika o sali lolenge zali kokote e kota na ndako ya bana oyo afin que le koloba sangani mutu na mokila koko kabula bangote. Maladie te passe mon côté nkolo et kokote le manzam. Prétexte mon côté yokozala ete nzam to liaka te me biso to yebi ete lolenge yo nzambe otindi lolenge to kokokisa po ete tata na mama balia afin que kimia ezala kati na ragibota penzambe to zala bazala ba pont oyo ezokorelie famille na biso na famille na bango na kombo ya tata mwana mpe musulu santu amen amen esika eloko ezali awa eza ndenge tosololaka ndenge mpe ngamela ndenge tosolola ndenge mpe tozali kosilisia likambo te soki yo mpe ozala papier obimisi papier mais eloko nazali koloba nayebi ete eza lumbulu mfumu parce que eloko wana bato bakomplikaka yango mais ntango na yaka lelo eza susu teke ebandeli lelo tozo kokontinue eza boye te lokola tozo kokontinue masanga oyo ya kokotelela mpe na pesa boye te ya masolo si na pesa boye te ya kobimela si topesa boye te lelo nde parceke na mokolo wana makasi mpenza ezalaka te mais lelo makasi ezali moyen nasala boye ezali te sikoyo nde il fallait sikoyo babiloko yango bomona ebima comme ça bino kozomona ndenge tozokotamika ale ok ya papa Gigi telema bozo costume bofungola Gigi costume à papa. Il faut talaka bien. Talaka. Pongola. Le frier. Pongola. Misala ki biso tayi 40 sango ya mwana moketo ya mokolo da tuzo ibate. Tito bengi ça 44 18 44. 40 wana ya mokolo bien na yuki. Chaussette, cravate. Cravate, namoni cravate, c'est quoi Cravate, bachaki. Bachaki, ok, bon kilo. Non problème, Chaussure, chaussette, hein. Ezali. Chemise.
ezali pesa na bena barré déjà che ok Tombola. Ok. Tombola. La kisanga. Atika kaka. Chali kola misa. jeune yango yo Une machette dans mon team. Pesa. machette oyo ya kuluna te Azizwa te mama. Pesa. Namoni. Cafetière. Numéro 6. Tu combien 6? Cafetière. Jimmy c'est mama. Ok. Selon la population, il y a pas ça qui m'a fait moins complication. Selon le pardon. Alors, on a 10 litres de vin rouge d'abord. ozala maputa nano tozala maputa nano Wana to sauté nan. tozongeli na maputa tozokende kaka mpo tosilisa kaka likambo mbala moko parce que ntango tolongoli na machete toke na point 5 point 5 maputa Pesa kontara pusana bo pusana. Ok. Eh. Misatu. Mine. 5. Mouchoir de tête. deux mouchoirs mouchoir de tête Fungola bitambala wana botala. Pusana bo. Jésus t'aime. Lakisa mama. Ola ya batana. Lakisanga kotoyo. Bato filmaka. Hein? C'est bon. Mali sina yo. Ok. Mi balé hein? Bon, Tombola koda kopesa ko. Ok. Namoni. C'est bon. tout OK. chala sashi Nakanisi yesu. esuki anatoke OK. Après 5 litres ya vin rouge ezalaka balobaka 10 mais ebapesaka siko 5 tozongi place tosotaki hein? Oh bon. Yo ozolanda na nini wana bo? C'est bon. 5 litres ya vin rouge 5 litres hein? tache sik Alimbe. peut-être quoi Chali kola misa. Ok. Chali so kola misa. Tokabola na 3-3 hein? Oui. Donc 3-3. Ça balongola. Landi sambala moko. Ça balongola. Zelana. Tata moi si longola. Longola. Donc on a point 10 hein? toke na point Bouteille de whisky. Longola. OK. 13 toreyaka bango basenga sunzungu nzungu Grande marmite, nzungu ya ma famille. nzungu ya mafamille wana ezalaki mama tolobaka boye donc nzungu normal ya mama donc papa bon nayebi te nini mpe tosolola tolongaka nzungu epai ya mama tozongaka nzungu epai ya tata totie nzungu epai ya mama 5 tozongisi epai ya tata Pas ya tata hein? Donc c'est quoi place ya nzungu awa? eza kuna eza Tolongola hein? kuna papa aza na Ya kaka. Yaka mama. 3 casier oyo ya basenga 5 casier en espèce ya masanga ya kokauka C'est bon. Ezaka Longola. 20 kilos.
Ndi. Au bassin. Pesa hii, okay, pesa hii. Tombola baba. Baba tombola mbo. Namoni, longola. $50, hein? Kokisa kaka 30 yao. Ekoki de 56 000. 56 000, hein? Bon. Longola mbo. Yo zwaka rapide pour on presse le temps. On presse le temps. Eh, place nini wana to sali? Est-ce que moi aussi la tête de la sécurité tu aurais dû ndambu to bongo na shuma sana. Ba o mama sana. Ma chunda ba secret Il est belé par rapport à nini. Moi est-ce que Attaquez-le noté. Tanga sur. Tombolango. Kalisa kota mitu ezali, mitu wana. Namoni. OK. Longola ma. Bon. mbongo ya nini ya mobali na zuri bana siko nalia yango ekokita merci Fungola. mbongo C'est bon. Mandeni wapi? yo ya kovanda Wax. Tiaka 10 pièces. Allez, on y va. 10. Pambola. Zamba pambola yo double ata 3 ata 4. On sepeli biso ba koto ba mama. Oza mobali makasi. Namoni pesa kuna. Tanda. Longola. Namoni. Babouche, ma page, ferme. Deux paires. Deux paires de babouche. Ok. Bon. Un bassin, il va le bosser. Yango eke pa ya papa hein awa tongeliye Tala maniru wangu. Zo yamba, hizo sasa msala. Faire mariage gentil. Faire mariage gentil. Faire mariage gentil. Eyinda kamade. Kaya mandeni yote. Yogi monika bali sebela. On a 5 chassés tiana batina bakafe mbala moko. OK. Cameraman yakuna boklo yoto continue na biso. Cameraman kuna na bakina ye. Un sac de sel.
Yaka. Kende kaka wana na basali ba nini ba kilomita. Okay. Déposé d'avant. De whisky, ok. Ok, longo là. 10 litres. Ya oui. 10 litres. Ils ont d'huile de 15 litres. Donc tu as pas 10, hein? 10. Ok. Ça ne passe un problème, Bokilo, on passe. Longo là. Allez. 5 litres vin rouge. 5 litres vin rouge. Longo là. Ok. Déposé. Balobaka en espèce, hein? On peut balobaki en espèce. Bon, tiens, la valeur comme 3000. Mandeni, bah, sur 3000 pour la Congo. On sait la peu de sous bilanga. Il n'a pas de Kongo 3000 ezala. Zonga mama papa nyaka. Zela, nakoya. Atala peza yagi malam tele mabuti ko tele mayagi. Un sac de riz. Tele moyelo. Solange. Mama na biso zimbongolo ya Kongo. Oyo azalaki kosalela na veme. Merci okaniseli ye Kongo no ya veme. Nzamba pambola yo apambola mobali na yo. Ndenge akaniseli ye na Kongo na ye. Yango azotanga. Futi mama tele. Yango yo. Oyo azalaki kolia matembe azalaki koya 21 22. Nego azala na veme azoluka bis. Mama. Mama na yeye. Pesa ndoko. Sola tela mwana ya Gloria zo yembe lo nzembo bale yemba toke ibala libala kitoko libala eutaki na Nzambe o libala ya boye esengo na likolo wa affaire mariage gentil Nzamba zolo kumwe Sepela papa Sepela na mobali na yo. Bokovanda na kimia. Nalia mbonga libala. Liyaki kisa mbonga. Noko samia vimbongo na ya libala te na poche. Oyoki na sepeli Nzambe apambola bino. Ma. Amen. Bokilo. Tango ye. naza na esengo makasi yaya olongoli ngai soni mpenza Nzambe na mawa nakanisaka kaka tata na bino kasi lelo mpenza na bwaki nyonso Nzambe azwa lokumu bozala malamu na mobali na yo libala na bino ezala ya Nzambe tika kombo na yo ekokumisama ekosanzolama abota basi na mibali double mukolo lelo mukolo ya esengo na sepeli mingi mpona mwana na biso mama Solange lakisi biso esengo penza apesi biso esengo mingi azwi mobali yango anatika Nzambe abatela bino kuna esika bozali Nzambe azala na bino to merci bino mingi nakokisi na ngai Bokilo.
nga nazali mama ya mwana oyo oye kobala ye kozwa na maboko na nga Bokilo nga na yo tokomi zamba masanga oyo naza komela nazwi yango na moi na butu te bino bandeko na ngai bana na ngai yaya na ngai Bokilo na ngai masanga oyo nga nazomela eza ya moi eza ya butu te biloko bapesi ngai pa Bokilo na ngai ake na niongo te 5 sur 5 na sepeli nzambe amona bango sika bango bazali bapesa biso bana bakoko bamapasa baya Bokilo bandeko na ngai naza koloba na moi oyo amoni ke ndenge babokilo bayeli awa yango te ere yango oyo koloba nalingi te lobi Bokilo atinda nga mukanda ou bien ngai natinda bango mukanda makambo tosalaka tala ekomi ya kanda ekomi ya boye boye ekomi ya boye boye nalingi NON et naza koloba yango à haute voix NON Bokilo naza na zamba ebele na kinsungu soko oke kuna kaka bilanga ndenge olingi lia avoka lia safu okolemba eza bazamba na kobanda lelo tozalaka na noko na biso noko ntengodi aba batika biso bakenda kenda na bango siko atikela biso bana banoko donc oyo nga nazoloba kinzonzi oyo euti pa na ngai te euti pa na bango aza ko initie biso yango ozomona koko na nga oyo nalingaka toujours kotia ye pembeni Glodi bafilme ye mama neki na ye amonaka ye kuna soki naza na likambo ya famille il faut azalaka pembeni na ngai po ayebaka biso ba age ezokende bato bakotikala na bafamille soki balandi banzela oyo biso tolandaki te bakokoka koyeba kosala oyo tozosala te Bokilo soki omoni mwa inquiétude ezali ere ya koloba na ngai yango oyo naboyi samedi nga ere na koya Glodi bimisa tous les casiers kuna na banzale tokosala nini Bokilo mingi ya koloba ezali te puis c'est nzonzi nyonso esili tobandaki na losambo opportunité kote na bino batata mwasi bayaya na ye bazali wana mama na ye pe propre ye wana nga naza nsima na ye yaya nanga grande sœur nanga propre tata moko mama moko ye wana napesi bino 5 minutes ou bien 3 minutes oyo aza na likambo ya koloba ere yango oyo nalingi te nazobeta likofi na sete likolo ya mesa bana na ngai nyonso Solange kaka te naza na bana ebele Solange kaka ye moko te esika bana bango nyonso esika bazali basepela na mabala na bango basepela na mibali na bango soki bazwi ya muke basunga biso soki pe bazwi na bango te muta koyima azala te po baza batu lokola biso pe toza batu lokola bango oyo toliaka awa ewutaka kuna te bango mpe oyo baliaka kuna ewutaka awa te yango mutu akoyima na bana azala te mutu akoloba na bana kutu wana nani ayembaka yango esi eleka kutu Babokilo bandeko nanga
nasengi bino merci mingi natondi bino botondi bopesinga 2 minutes ya koloba ya kosilisa likambo nyonso oyo aza na likambo ya koloba yango engo mingi na mama Solange alongoli biso soni po mingi bazozala kaka yaka tofanda na biso me na esengo alakisi biso niongo ezali te biloko nyonso ekoki motema na ngai tondisami na esengo mpenza yango wana babota basi na mibali babota famille babota bakoko na biso yango kaka na lobi mama Solange nzambe apambola bino na papa Bokilo nzambe apambola bino bobota basi na mibali. Bonsoir. Mkwalelo ezali mkola esengo oyo esangisi bandeko na biso mibale. Bon, esalamaka nango me lokola esalami mpona bango futo sepela. Tosengi kaka nzambe abatela bango apambola bango ete moyini amona bango te. Epa bazala kaka elongo na nzambe nde mobateli na biso ye wana mosusu azali te. Bon nayebisi bango bavanda kaka libala bosembo donc bayoka biyoka yoka te parce que bayoki biyoka yoka bakovanda bien te bazala kaka ini ndenge toyebeli bazaleli bazala kaka bongo mais bakaramaka na losambo nzambe akosunga bango akotika bango te biso mpe tozala esengo makasi toyebi ke nzambe akotika bango te bakosala so ya minene koleka oyo basali oyo nazwaki na le na meli masanga tala mulami nazomela masanga libala na mela bon namoni omeli signé Solange na meli masanga nazo signé accusation ya facture ya libala na yo na yoka kuna OIAT oyebi matata ya noko sami signé na yo mutu azala ngo nde aye te Bokilo na ngai nani kombo nani France Bokilo na ngai ozali susu Bokilo na ngai to komi mwana na ngai bengaka ngai noko sami makambi ya Bokilo eza te biso ba Bokilo ya 1930 te biso toza 2e siècle omoni facture na yo nazozong c'est pas ya papa facture na yo facture na yo omoni maboko mibale ndenge ekutani ya bino pe ezalaka kaka boye butu moi tongo pokwa nzambe amona bino nzambe atambola na bino oyo eza ya nzube elongwa mbula ebetela bino na balabala ya lipamboli. Bonsoir. Ngai naza grande sœur ya Solange. Vraiment lelo eza mokolo ya esengo tosangani awa na tina na libala na ye na bango lelo ezali mokolo ya remise de bien tuka tosepeli makasi po esengo na biso vraiment ekokisami na eo nyonso esengamaki nzambe apambola bango batambola bomoko batiaka losambo batia nzambe en première position sino nzambe akopambola bango na nyonso makambo nyonso bakosala ekosimba tozalaka toujours en contact. Merci. Noël Carré nane esengo makasi mwana na ngai makambo ndenge osali ezalaka ndenge wana leone tovandi awa libala pene ya solo yango wana papa azwi biloko na ye mama azwi biloko na ye esengo na biso makasi donc nzambe apambola bino obota ndenge basuku na biso nyonso yaliba ata bamapasa bayeba yaba ata 20 obota
donc vraiment nasepeli makasi nani esengo makasi tozona bayaya na yo awa ya lidi azali tokozala bayaya ndeko nyonso komona bango le 23 mais toyeka kwa kotika biloko tozaka nombre mingi te toyeka biso 5 tokoki donc tone esengo makasi mwana ngada sepeli ndenge masaka mosali merci vraiment esengo ezali parce que ezali kamo libala petit frère oyangai ngaza grand frère ene na bango petit frère abali libala eza facilité eza na bato mosusu oyo baza bambongo bazoka kosala mabala te bazoka kobala te aza na mwasi ndako mona nzoka babana te bafana kandenga mingi baza na poto kuna ozomaka bazwa basa baferme basala eloko ya libala oyo te alors bino bosali yango vraiment na félicité bino na initiative bozwi bokokisa mokano oyo nzambe abake libala esengeli ezala honoré epai ya bato nyonso bino bosali yango en tout cas mingi akobakisa na nsima ya likambo oyo esami babenediction epesamela bino soki koleka alors surtout kobaye ke ndenge nzambe ayebisaki abraham ke okozala béni na nyonso donc bozwa bénédiction na nyonso eza biblique ntango moto azosala vie esengeli alela te akelela te anyonga mpona difficulté songolo te na pesi noka lipamboli etant ke yaya oyo atikeli papa na bino un jour nzambe apambola bino kimia ezala na bino ndenge biso esangani awa na libota bino mpe bosangana ndenge wana boyokisa biso soni te de part et d'autre nzambe azala na bino botamela na kimia en tout cas c'est ça mais nyonso to eleki bien ndenge tosololaki nyonso eleki bien eloko moko oyo esali to ezangi eza te nyonso eleki de part ngambo na ngambo tosepeli vraiment c'est ça okilo kolimbi sa tokomi lokola